Que ton âme repose en paix, Chaka Kongo, vieux Chaka Kongo. Je me rappelle encore ce jour-là, la dernière fois, tu naye, tu utaka la vidéo na maman azara Delvo, vongaye. To silisi to zongi, il fallait to kende kotika ye na ngaliema, bobet pa azalaki, to ke ngaliema to tiki maman vongaye, bazuye kuna. Et puis biso toye kozonga fallait ka maman vongaye ka imoka kota boyaki to filmer. To zongi to bia vie chaque ozo kita victoire. To kitina nzela moko ti to komi na victoire wana. Nga na esa bia nga na oke limita bia te to kebeta matolo na pas pasteur moko na bota ko la limite. Nga se menga manda na sala na mambona ta be to ke to ke to na cameraman. To memani biso na ti pas pasteur wana wo to koma wana to tala batu. Moi to continue ezalaki sute ngabi nga mambona yebi na ngango te na koka na ngate na ngabi foko yekolaka foko za la kanzunzu mona mwasi fo za la kanzunzu na ese biso to ke ya bia OK bokenda zia pesi biso azon selinga mbongo moko boya somaki carburant et tout ça là vie Chaka Kongo motema pasi nzamba ya mamolimo na kimia. Mais avant natikela bino bolanda image nyonso ya ndenge ni artiste balobi et tout ça là, ce que j'ai remarqué c'est que vie Chaka Kongo azali kokota makambo ya bato nyonso artiste nyonso comédien comme tout mais tant ya beli to sentir penza apport wana te na bandeko mosusu to yoki te ya lobelaka bato kota makambo bato na tina koswana na kobunda tina ba TV. Je crois que lelo azali susu te vide wane ko se faire sentir makasi pe bato ebele ba comprendre peu importance na ye en même temps po ye pena banda kolemba te kokende ba ministère kokotisa ba lettre kokende kobunda par-ci par-là mais na likambo na ye apparemment bato babundi te likambo na ye penza sincèrement tomoni makelele penza te ya malonga ndenge ya tiaka makelele po yazaki ye moko mais soka koti likambo na degré makelele kosalama na ba télévision akoleka na ba émission ya kilikili akokota komona bakonzi ya ndenge na ndenge pour kaka balukela o solution. Mama vongaye lelo azolela papa Chaka bato ebele o papa Chaka assistaki na ba problème bakolela ye lelo pour ba comprendre que bazangi muto abanda ko molobeli na bango. Papa Chaka Kongo pe manaki matika ba œuvre na yo salaki na mokili kokotaka makambo bato babandaki ko minimiser ko ridiculiser matika la kolemba te azaki tout le temps en train de chercher à donner le meilleur. Et je crois que nzambe akozomoli mona na kimia pe matanga na ye kosala mape kitoko mingi pona moni mwana na ekuta zolela na video moko azolela lobi papa okufi boye ngai moko na kosala ndenge nini apparemment oya journaliste ka mutatika la ka Margot mutatika na Kinshasa ba misusu ba voyageur azolela papa na ye makasi. Chaka Kongo apesi pasi auti ko be bandi ko bela depuis je crois peut-être plus d'un mois azaki na hôpital to mona ki neti ta na ye bongaki quand même mais on ne sait vraiment pas exactement nini salami pour que lelo me maiti na liwa donc to yela bino ba information nyonso mais en attendant bolanda nanu prise ya corps na ye depuis cinquantenaire depuis hôpital oyo azalaki na TVC ti cinquantenaire bomona ndenge nini ba artiste baye ebele baleli ya gabi alobi bato ebele balobi na kotanga bato nyonso te me boyoka ya solo bazo reconnaître musala na ye bazo reconnaître apport na ye na kolobela bato pe bazo kitango kofinga ka ye yango bo se repentir papa oyo sincèrement mutu tanga osala musala il faut que aller na musala na ye malgré ça azalaki vraiment wana pour les autres vraiment il laissait c'est tout pona baninga na ye même soki ata musicien akala ndenge ni komona ya kokota likambo ne solution ata aye kokuta o likambo soki akokota yango solution kobima okomona ye moi wana azokende kotambola na kati ya ba bureau carburant na ye moko akiko luka soki mbongo ebimi azwa ta mwa ndambo te kongola ye bakoyeba te musala ya moto esalamaka ndenge nini papa Chaka Kongo pema na kimia atako na makambo na mutu akoti penza te bato bakoti penza te kasi nzambe asika ete bakunda opena na honneur nyonso ya solo pena bato basangana natiki bino bolanda nanu nini elekali na hôpital tina cinquantenaire. Merci beaucoup. Ozo penser ni quels sont les souvenirs regarder ça
chaque place là, on dit, ma chère, parce que tant qu'on a parti de la vie, faire sur le personnel, et surtout, les manches nous sont exemple, il y a eu tout le monde encouragé, qui nous ont fait la bonne. Grâce à la vie, pour son atout, les gens chaque année, je suis pour moi calme, c'est le prochain qu'on a. Je connais ma fille, on a fait, de la réaction de ça. Mais il n'y a pas belli à souffrir, on dirait que nous soutien ça été hein. Il y a soumis trop, il y a soumis trop. On a soutien soutien ça qui d'abord hein. Les gens ont été bâtis sur le soutien là qui d'abord hein. Les gens ont été il y a un mouvement monnaie dans la paille on va se pour plus groupe même sur la artiste et peut se passer dans le nous les amateurs comme on a fait la musique ça au monde mais nous on va plein mine parce que pour la zagina hier qui monnaie il me doit trop de monnaie parce que qui se fait dans son pas mais pour d'autres autres malades pas qui monnaie donc on va bien. Merci beaucoup. Non, l'artiste en général, il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter la donation à musicien. Il va appeler le dernier moment. Chaque Congo a souffert la dernière souffrance. Dieu dit ça, chaque Congo. Aux autres et puis surtout chaque Congo a tiré le message parce que Yozaki va dernier moment. Bon, chaque Congo, les autres causes va dernier moment qui nous allons attendre à Lubumbashi, attendre à qui ligne téléphone pour la mais il faut tomber que tant qu'on a banni ma maladie on a la qui nazalaki moi écoute à Otikaye que Otikaye nazalaki l'hôpital na presque journée les gâtés pour nazalawana. On a pu me charger à récolter moi quelque chose au bâti Seigneur sur la presque artiste Seigneur ce soir il y a Congo attends moi quelque chose bâti bâti ba bon tina ba poto ba d'autres pour esungaye santé ils ont normal là tant que yoki tout bien tes jours à liboso la vana na ndako yé mo va na ndako yoki bien tes la 22h de malé moto tant que là na tongo nde abenga biso na ba 6h ngala mukina fungula téléphone amoni asali message na groupe na biso to sala akom comme ça, bon, on a le bien parce que fallait tout ça la conférence de presse tout à Bika. À comme association congolaise de musiciens. Pour créer pour permettre tout le monde ces années de musique pour tout la parce que il micro ils allaient depuis le temps dans le temps mais tout ça sur le plus mais c'est à Congo à Tigine Malobati. Atiki Malobati Atiki Malobati ngai lelo journal lelo na yete parce que tout ça na projet moko tout ça la 10 ans qui c'est mené na Lubumbashi to ina démarche na sapane lobby to soli na ye alobi na ngaki yo lelo ko yate tika vemba ki Socrate musique aya nga binga na sa démarche nde na kindaki ko sa démarche to kabone lobby aso balanga ali na o sentir pe ma bien siko na ko mo respirer bien parce que ça na pour ma poumon na o sentir siko bien tant na yaki l'hôpital bakanga ki na bakayu on a vidéo musu na sali na téléphone nga pe bon bao bazwaki ne yemo gazoloba ba mega ko boma bakayu wana mais malade kota qui déjà depuis kala abanda ko landela ngo vraiment les médecins na si bo interview médecin principal ya hôpital ya TVS il y a lobby donc fallait normal malade là depuis kala en fait elle a qui un problème depuis 2019 voilà il y a un problème depuis 2019 pour le cacher le problème pulmonaire. Ouais. Vol Dikando et l'Ondiafis. Donc, elle a eu un problème pulmonaire. Tuberculose, il y a
poumon ezalaki. Donc maladie négligée quoi. Ozo comment maladie moko ezaki négligée pendant temps ebele et bana osala ye bapema. Voilà tant oyaki azali mutu mo azali déjà mourant. Et du fait que bakopera très bien na docteur wana yango bagardaki lelo ya lelo esali mpena ke ndenge docteur wana expliqué omoni bakayu ekotaki na kati ya makila bakayu ekotaki na kati ya makila ezali plus de 10 000 babomaki déjà ba 7 000 et esali sikoyo ke lelo ese dégénéré kuti docteur na biso so toza na problème ye nde mutu abundelaka biso lelo chaque kongo atiki biso nakoki te tellement que toute la journée tozalaki na Yves toute la journée tozalaki na ye na ndako namoni kaka appel ya Yves mala moko Gabi nde toza boye vie chaque akufi nabi koloba boye te na se ya kozwa ngai ndaye kozwa ngai na nga awa là tozokesi mpo na cinquantenaire oyo aza na besoin olanda biso anda biso na cinquantenaire toki otika vie mobundeli na biso malgré balobaka ne aza motu mabe mais quand même soki akoti makambo ya motu mwa bomona bilongo omonaka ata kolia na ye moke mais bomonaka barésultat ebimaka toujours mais baartiste baza baingra non on dirait bamisu bayebi te oyo tozwi suyo tobwakabwaka mpo epanzana on dirait bato bayebi te c'est ça. Maman, tu m'as tant qu'artiste, message ça na ba artiste na nouvelle comédie bino. Vraiment tokufeli mutu munene. Oyo azalaki atobeli muke akoti likamuna yo, akoti ba bureau, omona po zupe mbongo futi pe ba hôpital, otika pe na quelque chose. Tokufeli vraiment. C'est comme si ça fait mal au cœur. C'est comme si de la chasse pour la vie entre danger. Na biso so toza na problème ye nde mutu abundelaka biso lelo chaque kongo atiki biso nakoki te tellement que toute la journée tozalaki na Yves toute la journée tozalaki na ye na ndako namoni kaka appel ya Yves mala moko Gabi nde toza boye vie chaque akufi nabi koloba boye te na se ya kozwa ngai ndaye kozwa ngai na nga awa là tozokesi mpo na cinquantenaire oyo aza na besoin olanda biso anda biso na cinquantenaire toki otika vie mobundeli na biso malgré balobaka ne aza motu mabe mais quand même soki akoti makambo ya motu mwa bomona bilongo omonaka ata kolia na ye moke mais bomonaka barésultat ebimaka toujours mais baartiste baza baingra non on dirait bamisu bayebi te oyo tozwi suyo tobwakabwaka mpo epanzana on dirait bato bayebi te c'est ça. Maman, tu m'as tant qu'artiste, message ça na ba artiste na nouvelle comédie bino. Vraiment tokufeli mutu munene. Oyo azalaki atobeli muke akoti likamuna yo, akoti ba bureau, omona po zupe mbongo futi pe ba hôpital, otika pe na quelque chose. Tokufeli vraiment. C'est comme si ça fait mal au cœur. C'est comme si de la chasse pour la vie entre danger. La mort est incertaine. Chaque Congo, aza ami ya ba comédien, aza ami ya ba musicien, aza ami ya ba journaliste, aza ami ya ba politicien. Donc mutu nyonso aza une célébrité na République démocratique du Congo. Soki aza mutu aza sociable, c'est que amona apport ya chaka Congo na vie na ye. Tozala na chaka ba makambo ebele la dernière fois tozaki na ba pichumvwa ma awa na yo moko pe Cordomira. Abande kolandela ndeko mo ya comédien ya groupe oyo ya mutu na biso atika biso papa lokuli tozaki na ye awawa amamba batu ya somba yango onga na osenga batu parce que naza pona oloba mingi te onga na osenga batu tout bolanda biso partout dans le monde matanga chaka Congo bo éviter des ordres parce que ye aza fédérateur alela mutu nyonso mutu azanga batu moyeba kunda ye chaka Congo abunda mutu ana zo esika moyeba kunda ye chaka Congo mérite aujourd'hui bakunda ye penza na compte ya gouvernement na honneur nyonso parce que depuis Maïcha Park depuis 2005 si le long en 2024 ne chaka Congo akufi chaka Congo s'est engagé pour ko défendre ba droit ya ba artiste nyonso bazaki déprimé po bazanga ki ba moyen artiste abela te artiste akufa te chaka Congo était en avant-plan pour na rolande la dossier on a dans lelo tozongi sele à sincère. Le monde est toujours comme ça. En tout cas, tous à la vraie, na Congo surtout biso na roza na $1000 au bela.
na oyebi so mon cher esimba mais tant obika tant okufa plutôt na obimisa mbongo wana pona kundela yo. C'est ça le malheur ya Congo. Donc lelo kolobage ba assister tchaka Congo te ngana omona ngo ya sikate parce que toyebi na biso Congo ndé fonctionnaire. Mais tokoya na matanga ya tchaka Congo pona sa tapage te s'il vous plaît. Aza papa na biso, yaya na biso, master na biso, muto azaki bien na biso nyonso na kosenga penza bandeko tout. Oh nyonso za célèbre, to ba fanatique nyonso, bato nyonso tchaka Congo, a soutenir bango, a soulager bango. Bozala wana to sala matanga oyo zo mérité na motema na ye. Tchaka Congo a abandonné vie artistique, a presté l'issue pendant plus de 20 ans. Pour s'engager dans artiste en danger, pour soutenir l'artiste, pour lander l'artiste au babeli, et puis bah incompréhension, aussi bisa bah humiliation. Koko c'est les membres bambongo, yé moko sala bah vidéo ya bah démenti, combien de fois na biso bah journaliste. Donc to rendre yé à sincère, à taille à souka pour na depuis mortel na yé, to pe sango hommage aux alliés. Na biso c'est tout un problème, yé dem tabunde la biso, de lo chaque fois tiki biso na kokité. Tellement que toute la journée, tous na Yves, toute la journée, tous na Ndako. Na Monica rappelle à Yves, Moko Gabi, ni tous avez vieux chaque coup. Na dit ah, pour le baboyete na seya kozwangai. Ndaye kozwangai na awa. Là tous autres c'est pour na cinquantenaire. Oza na besoin Olanda biso anda na cinquantenaire to ki otika vie. Obundeli na biso malgré balobaka na za mutu mabe mais quand même soka koti makambo mutu. Moi bomona bongo mona kata ko lia na ye mokie mais bomona ba résultat et bimaka toujours. Mais l'artiste baza ba indra. Non, on dirait ba misu ba yebité. To boa auto zuzu to boa ka po epanzana. On dirait ba to ba yebité. C'est ça. Maman Tumba tant qu'artiste message ça na ba artiste na nouvelle comédie bino. Vraiment to kufeli mutu munene. Oyo azalaki atobeli muke akoti likamuna yo akoti ba bureau au moins pour zuper mbongo fouti pe ba hôpital au tika pe na quelque chose on fait vraiment c'est comme donc, si ça fait mal au cœur c'est comme si le coup la chasse pour la profit entre danger voilà toujours dans l'hôpital ici car papa Chaka Congo il y a vraiment du bandawa sikona sekatene pour ya vie ba kotika kuna tono c'est la moko ya famille aya pour que apisa biso ndaka wana ya kozwa corps ya vie ya ko signer comme responsable moko ya famille alors to kende na corps ya vie na sekatene sikoyo to do so na docteur ala yi traiter na ye a expliquer biso nous surtout les cas qui si je me souviens bien en 2019 na vie awa ngaka na ye abelaka maladie moko bande bo ye bibi sekaye musisa na lokolo yebi ke moko une autorité ya mboka na biso pa kufa na maladie wana bien kazaki na mbongo ebele via bikaka na ngona 2019 alors yeko kota 2023 oyo na ba début peut déranger que moi mukie mais siko ne to sur la boye via yaki awa ya cela 10 jours le même jour que yaki ne docteur biso avec déjà mon tabouret kotika biso parce que avec un problème ba kayu de jebote qui na kati ya poumon alors na kati ya poumon ko sala azwa tiber na kati ya poumon na susu avec il susu na masse moko bimaki na kati ya poumon ezokita ezomata ezapena mobile alors il sala ba mouvement ya bomona qui vient donc pe magente ne docteur expliquer biso alors lelo na 16h et senga ki ba ke no sala vie examen à suka alors tomba memi munganga memi ba examen ba sala ki ba ki na HJ ba zuku tuna mbongo na bango moko na TVC médical $550 ba memi ngo tikuna na HJ ba salivé ba examen wana tomba ko zonga awa ba yokuta respiration les sous-bienté on a déjà parti à 16h l'état va me ko soigner déjà en tout cas vie avec déjà beaucoup fait déjà alors via Tibibiso tout le banini les alliés mon canon Nzambe qui a donné des AJPO les alliés bon mon qu'on a eu on se tient comme sali pour na biso a salvé pour na artiste alors toujours les lara avec Chaka Congo donc la famille j'ai moi on est libiso to ya mago langu azana biso wa toujours même encore ambulance ça déjà ba continuer na au total la paix na chambre pas bazali na mwinde ba docteur ba docteur ça fait très mal. Donc il va qu'il y a un wapi. Encore avec la secrétaire. Ah vieux. Soleil ça bien. En tout cas hier on a bien ngaba sola na biso suka bina ngai sinza numéro 6 là
sinanga numéro apeshanga nga na biso yango bato nyonso obenga bango oyo kasi bayo talo kuna koswana nga ya suka yango na biyo tindelaka na obenga bango nane mpe mambo Mandela na popa alobi soko olingi okanisa Chaka Congo okanisela likambo nini par exemple pour intervention ebele ya bacomédien nabengaka vie intervenir obenganga oyoki te mpona motu yaka tokende oyebi ezali ta mosusu obenga ive yaka tokende donc mais est-ce que bakomene basungi mpe wana nde nayebi te yo bisila ntango basila abengaki ngai hier alobi pesanga nimero ya sila tindelanga na nimero ya site eshanga na tuni ozobenga bango mpo baya kotala yo abi yo tinda kaka tosukene kawa ozwi mpe suite te bakabeli mpe ete est-ce que lelo s'il vous plaît soki tolobi lelo oyo otala souvenir moko oyo peut-être otika nango Chaka Congo souvenir eza ebele azali nde moto azali nde koseka pambapamba azalaki ata bosoni se vie ke bana moto wana te eloko eza te ela tobongisi azalaki nde moto anda oluka likanda te ata na baprésident bo azalaki babema supporte mpenza ok pesa biso dernier moment où ozalaki na Chaka Congo c'était quand où soki otraitime esili bakomisa facture nde bato bafuti yaza na carte mama denise te bon papa na minute oyo Chaka no plus ata ozalaki nango kwede azalaka nango akufa bato mpe mama Chaka azalaka nango mpe akufa mais non ndeko akufa tozolonda bacarte par-ci par-là ebezwa midi à 14h Chaka no plus merci. Bomi ozalaki na mombombo na ndeko Chaka donc bazobengana mpona sa formalité donc si Chaka si toza libanda ok manque même le mot Chaka azalaki ya biso toleleka biso nyonso malgré mabe totala nini te me tolele biso nyonso nakei nasala baformalité ça fait trop mal nazalaki na ye 3 jours na ntongo bakokende HJ babengi ngai ti baye na ye Chaka 20h babile mpe Chaka atiki biso ok c'est bon bosisaka baformalité tosala baformalité nazoya donc mosala eza mpasi l'artiste Sampaio mais moi ozo penser ni quels sont les souvenirs regarder Chaka Chaka vraiment perte parce que motema Chaka après mosala oyo ya kolanda batise parce que motema nango motema tita soki nakolongosisa donc azosoka na bamor ali na cœur monene omoneki place nanga ndima vraiment Chaka parce que ntango akacino tobelaki faire kacino personnel et surtout démarche nyonso nzambe kende na ye biso molingo lokola je azobelena kotuna na ye nga azalaki molai tosola to ezo na telefone Chaka nini masiko mwa calme parce que couche tona kaka je quand même film lecteur na ki ale et la première chose que ça kele biso mo donc passe donc za moto boshi je za moto vraiment passe mais il pas beli à souffrir on dirait pena soutien za ité hein ya sungi trop soutien ezalaki nango eloko ezanga ete bakrise azosomba bakrise nyonso soutien azalaki nango eloko azangaki mwaki oye aza mpe mouvement monene aza na baprete po bazakosepui groupe na biso ya baartiste eli mpe tosongisaki bamingi eloko ezanga te mais moto oyo okoloba plein mingi parce que oyo azalaki na ye kimonere
ye mutu akoyebile mutu akotemone mpena parce que ye bakisi te naza kosomba bato apoto ozotina malare pa yaki modele mutu aki mpena mutu akoloba mpena bien. Merci beaucoup. Non, l'artiste en général, il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter dans la donation. Mais il va appeler le dernier moment. Chaque Congo a soupir la dernière souffle. Il y a des stations, chaque Congo. Et puis surtout, chaque Congo a tiré le message parce que Yozaki va dernier moment. Bon, chaque Congo, les amis qui ont dernier moment qui mettent nous allons attendre à Lubumbashi, attendre à Kini, ligne téléphone pour ça. Mais il faut tomber que tant que abani ma maladie on a Nazalaki. Nazalaki, moi écoute à Otikaye qui est Otikaye. Nazalaki l'hôpital n'a presque journée les cartes pour Nazalawana. On a pu me chargé à récolter moi quelque chose au bâti Seigneur sur la presque artiste Seigneur ce soir il y a Congo attends moi quelque chose bâti bâti ba mongo tina ba moto ba d'autres pour esungaye santé les hommes normal na tango yo bintu bien tes jours à liboso na vana na ndako ye mo vana na ndako yo bien te na 22h à démarrer moto tango alali na tongo nde abenga biso na ba 6h ngala mukina fungula téléphone amoni asali message na groupe na biso to sala à comme ça bon na lobi yango lelo parce que fallait tout ça la conférence de presse moto bana ozelaye abika à comme l'ingoloba association congolaise de musiciens pour créer pour permettre tout bandola de la makambo ces années de musique ba musicien pour tout la parce que imiko ils ala depuis le temps dans le temps mais tout ça sur le comment ils ala plus mais tara Congo atigine malobate atiki malobate atika lobatiki lobamote ngai lelo journal lelo mena yete parce que tout ça na projet moko tout ça la 10 ans qui que mené na Lubumbashi to ina démarche na Salman lobby to soli na ye alobi na ngaki yo lelo ko yate tika vemba ki Socrate musique aya ngabinga na sa démarche nde na kindaki ko sa démarche to kabone lobby aso balanga ali na o sentir pe ma bien siko na komo respirer bien parce que ça na problème pour moi na o sentir siko bien tant na yaki l'hôpital bakanga ki na bakayu on a vidéo monsieur na sali na téléphone na ngape bon bao bazwaki ne yemo gazoluba ba mega ko boma bakayu wana mais malade kota qui déjà depuis kala abanda ko landela ngo vraiment les médecins na si bo interview médecin principal ya hôpital ya TVS il y a lobby donc fallait normalement la landela ngo depuis kala en fait là qui a problème depuis 2019 voilà il y a un problème depuis 2019 pour le cas un problème pulmonaire. Ouais. Golf Ikando et le donc, elle a eu un problème pulmonaire. Tuberculose, il y a poumon. Donc, maladie négligée quoi. Maladie négligée pendant temps et délai. Et maintenant, ça a eu un paiement. Voilà, quand on a eu un déjà mourant. Et du fait que va coopérer très bien avec le docteur, on va garder qui le lot et le lot. Il s'agit pendant que le docteur a expliqué omoni bakayu ekotaki na kati ya makila bakayu ekotaki na kati ya makila ezali plus de 10 000 babomaki déjà ba 7 000 et esali sikoyo ke lelo ese dégénéré docteur